Bible lobi nzamba komimonisa mana ba o nyonso bakoluke na kati na solo pe na molimo nzamba komimonisa eloko mona ina loba lelo peuple de Dieu bolananga pasteur Kabundu alesa évangéliste nani ayelio ba ide okoma osala makambo mankiona tala mankiona lelo niveau commission na réseaux sociaux oza sali na kata video bomonika sac oyo nganga oyo oya ye o maya bike aza kuluna moyiba ba moto botala ka même sac wana pe kaka na époque o akoselaka la pauvre Suzy Ballon d'Or Matambo. Donc pasteur, moi je veux savoir un peu chez vous là dans votre église bino ya témoignage banganga na bandoki quand ne ba ya ko témoigner bato église na ba utilisanga Karine quand nzamba lola likolo ba benganga ba ebisinga Karine mbongo ezali ba tchelanga monta ya 30 000 mais nebe de ke ba na 30 000 te mais ba betinga de ya bongo 30 000 eza yo za journaliste Karine benga nani garçon wana nenga zoloba makambo ya contre église na biso boye ezo sala bien te yo loba na ye a changé langage alors pourquoi ça ça va bolo to bana ba mbona ba mike oba ocha mabonza yo zo sa mishiko pesa bana ba kipoto batanga na ba école bien batana batika ka ba bola na sala yango te na boya pasteur asani ni akotanga ranki on place ranki na ngala pasteur yita siko alinka ka apesa lisolo elengi apesa scénario elengi azu bana bata koti si bango pasteur asali confusion na kati bana bata créer division créer une confusion bana bata bakomi ko swana ye tata mukolo guitariste afandi siko atika papa oza champion ba faux témoignage te bat balekio na ba faux témoignage place basuka luka utuna chubugulu banangaike batu tu wana ka ba batalokuta bakoshelaka pasteur makambu kaka pasteur ndaza solo Edine la dénonça, Moleka a dénoncé à Kangaite point. Parce qu'il y a des bana ba preuve. Nzambe sa pesi binombo, a pesi combo, a pesi élévation. Nini ozo tinga mana maman kiona. Makambo yo kochi na yango, salambango bimanango parce que bientôt là okozala dénoncer koleka ndenge ba dénoncer oyo. Na limité batu ba témoigner ya solo. Ndenge nino changer au bandaki na nzambe. Okomo kende wapi musala nzambe nazo bondela yo longwa na mankiona oyo ya mbale zoya ekozala grave ozana likambo convaincre batu te batu ba comprendre za ba aventure na ina tuna yeso ya salela ba Coutinho Fernando azali suna bomo ite musala nzambe akomo coopérer délivrance c'est terrible commerçant songe la commerce na yo évangile botike la bateau nzamba benga. C'est grave. Yo mosala nzambe mwasi na yo akufi. Muta peki sote soko obala yo soko obala yo te. Pourquoi hôtel magana ba réseaux sociaux ont déclaré que ngai nazala molimo célibataire. C'est purement beaucoup mon luka base, c'est sous ma musute et comme il baise. C'est contre la Bible. Choki église réveille na mboka oyo ezaki na sérité makasi. Bande ko na biso loko l'évangile Kabundu alesa. Ndeko ifala za suspandi shoka yo kite baye bakangi église ba série ya ba pasteur Coutinho ba Sony ba nini yo somona ki ba hérésie ya boykoti pasteur Kabundu alesa abande aye o évangile na mbongo ngade ya nazala prophète depuis 93 nga na prophète baza bano yo ba yo créer ba trouble ba Kabundu alesa ba yo créer la mission ba yo bébé c'est la mission musala. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes.
Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Vérité et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Gédéon est présent, Corneille est présent et Jordan Panzou également. Et là, parlons de la Fondation Ndélé au cœur de la nation ainsi qu'à l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible aux cris de détresse. Vous voulez soutenir les orphelins, le veuve, le démuni. Pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Comme vous le savez, déjà d'ici décembre, on sera à l'Est. Alors, vous voulez soutenir le déplacé des guerres, sentez-vous très à l'aise. Je pense que l'annonce sera déjà disponible d'ici là pour vous montrer comment est-ce qu'on peut organiser et quoi faire pour participer. Vous avez $1, $2, $10, $5 et que vous allez toucher au Koki Kotinda afin que Bisso Instuba soutenir Bandeko Bisso dans le mois de décembre et ça fera plaisir. Je pense que vous allez essayer makasi pour na Bisso Nyonso tout. Alors, prenons plus des images et nous allons nous retrouver après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nga ba parents bazate vinanga pasi. Est-ce que koko fait la baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà, na ko pesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur. Et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene zo sala pona bana. Tala musala munene zo sala pona bana oyo. Mokile tiki ebwaki. Mais nzamba termina nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. €1 no to ana ngoposa. Pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur. Toi on a besoin de lisungi na bino. Ba numéro ezana se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Peu sali yango zamba pambola bino. Comme d'habitude, nous avons des produits à votre disposition. Maxi Bien-être qui nous accompagne d'ailleurs et aussi anti-poison. Désormais, aucune façon de poisonner, surtout ceux qui ont eu bien. Et ceux qui ont eu bien monté, vous allez travailler dans un environnement où ils allaient mal monter, il serait mieux où ils allaient déjà prévenus. Vous allez un anti-poison qui peut permettre ceux qui ont déjà dans auto à tabater le poison moyen et simbayo. Les produits sont disponibles. Vous pouvez nous contacter à travers le numéro qui sont affichés et comment ça la la publicité va nous expliquer encore avec beaucoup plus de détails pour Oueba Ndengenini et Zali Kosala suivant. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi Bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais le logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga mabete, ça les langues pour la maman. La célibataire to lingi bino ate. So maga boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire en soute. Maxi Bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et zebele na kati. Sobo melika moko de joga bien. Hémorroïdes banini tout ça. Bilialia, vanda, moussala, banini. Et réparer au système ya break. Et réparer au fonctionnement. Fonctionnement ya break de break donc et son fonctionnement ya bien. Donc comme les Congolais toujours gagné le match. Ils ont défaite. Pas de technique en plein match, c'est pas bon. Ils ont là et locaux.
ngana serviteur de Dieu surtout ba pasteur bolingo mela bimela mela boyawa bobenga penda alendele na numéro na ye po bobenga po bozeloko c'est important traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu omeli yango avant okende obima omela melango ça 2 jours ata bateli loko moi cuire moko c'est bon oyo pe anti-poison donc soko ata ezala kati elongolango alendele mikolo somme n'habité mindele yango bapese biloko baudia po biloko yango bendeza ya solo mikolo batiaka poison ato ya famille te ato za problème na mutu te jalousie car do ba produit yango wana ya anti-poison oyo pe anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre dessous te bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse. Très chers amis téléspectateurs, nous avons le plaisir de partager ces moments bien sûr avec vous parce que ça moment moko malamu, raison pour laquelle je voudrais aujourd'hui quand même Tomekako Tambola, tout à l'heure, c'est que c'est dit sur internet et aussi par rapport à Maramozali Kolekananakatia Mbokanabiso. Nous allons parler de l'église parce que tout ce que nous sommes en train de dire ici, c'est dans l'église. Nous avons vu la dernière sortie médiatique. Il y a Karine Mokonzi, que nous saluons en passant. Concernant évangéliste Kabundi Walesa. Un jour après, quelques temps après, il y a aussi des Konabiso Maria Tumba qui va également expliquer. Et elle dit clair. Elle dit comment est-ce que Makambo Salamaki. Mais avant tozonga na ba vidéo na bango, na lingi ici tout d'abord, na précisé que je ne suis pas contre évangéliste Kabundi Walesa. Moi je ne fais que mon travail. Je ne dis pas non plus que c'est un faux serviteur de Dieu. Non. Mais je voudrais seulement, au travers de tout ce que nous aurons exposé ici, ne ekoki ko définir to ko pesa moto na moto idée ayeba qu'est-ce qui se passe pe bisikanin akoki ko tia ko classer moto na moto. Serait un complot monté contre évangéliste Kabundi Walesa ou pas? La question est celle-ci. Est-ce c'est une campagne? Il y a déstabilisation aux alliés Salama pour que Batouba et Bakosala évangéliste Kabundi Walesa Makambo. Point d'interrogation. Je me pose encore une question. Est-ce la jalousie des alliés Kosala Batou que Batouné Bazaboé Basala na bango kaka mabe parce que basala boy pour salir image ya évangéliste Walesa? Point d'interrogation. Je me pose encore une question. J'ai plusieurs questions, on a okiromi tout là. Vous pouvez permettre à peine à réfléchir. Une question. Est-ce qu'il y a des gens derrière Bandeko Wazali Koloba pour que Baya Kolbima la télévision ko toucher évangéliste Kabundi Walesa? Point d'interrogation. Je veux réfléchir. Je me rappelle d'un monsieur Alikana na média. Je l'ai même reçu sur la plateau Nanga. À l'époque, ça date de très longtemps. Plusieurs années passées. Un monsieur au nom de Guy Moleka. Guy Moleka, d'après ses dires, Azaraka Nganga. Nganga o bandeko ebele ba yeba côté mombele ba yebi. C'est-à-dire que ceux qui sont na capelle na so lingo kota nzela po bimela limité quelque part là. Il a une maison en étage. Avant moi, Maïmo ezalaka wana. Tout le monde a ndeko wana na bikeko. Pendant que je suis en train de parler, s'il vous plaît, illustrez-moi les images. Tout le monde a ndeko o na bikeko. Aki nango na kati ya église et pas papa na biso évangéliste Kabundi Walesa. Aki ko tika bikeko. Wana je crois que c'était à limiter si je ne me trompe pas. Aki ko tika bikeko wana.
alobi abongoli motema nzambe ya papa Walesa a touché ye nzambe ya papa Walesa asali pour que lelo akoma na kimia. Quelque temps après, ce monsieur réapparaît. Il va contredire son témoignage pour dire que ye azalaka na ye azaneka kanganga biloko na eza cop basala ba numéro basala ba proposaka mbongo et ba pesa une partie en mbongo mais tant amoni ke mbongo ngo partie musu etikala ke belé azo yango komi ko binisa eti ba finga même ye na posa une question nani afinga yo nerogi moleka il me dira papa Walesa muta finga ye afinga ya mama na ye. C'est bien. Bolo ngolanga image ya ndeko Gimoleka. Bozelanga image ya sœur Nabiso Suzy Ballon d'Or que j'ai connue personnellement. Paix à son âme, plusieurs années passées à Koufa, à Tikabiso, à Tikapena Mwana. Ndeko Suzy Ballon d'Or à Koufa. Ba image eleka na église ya papa Walesa. Voilà. Quelque temps après, Batu Babimi pour nous contredire, pour nous dire que Makamon est un malukuta. Bon. Ndeko Suzy Ballon d'Or et Leki. Il y a encore un certain frère là, Mathieu, c'est Mathieu. À l'EKP. Quelque temps après, figure connue dans Mboka Nabiso, dans sport, dans catch. Il y a Edi Mwemoto na Nyegi. Il passe dans la même chair. À lobby, yé abongoli motema. Atiki mabe, atiki catch ya kindoki, atiki babiloko nyonso towana. Effectivement, c'était une joie immense. Ya koyeba ke ya edi abongoli motema. Bato va sepela makasi ya edi abongoli motema, ya edi abongoli motema. Quelque temps après, ya edi fait la même chose. Alors bezaki kop te yokana ki bambongo, lokwa ngana ba difficulté na ina besoin mbongo, mais mbongo nanga balingi kopesa nga ngosusté ekomi kobini sanga, ekomi kobini sanga. Donc c'est-à-dire il voulait travailler l'image ya pasteur. Debilokwana eleka. Bandeko obosambela repa papa Walesa, s'il vous plaît, je n'ai aucun problème nabino. Je ne suis pas contre papa Walesa. Je suis en train d'analyser, s'il vous plaît. Parce que ils ont bandeko msu bazalaka wana ote il faut zalaka moto. Même makambo ezali, c'est-à-dire que yo kolobate. Ici je suis en train d'analyser. Na lobby te ke makambo oyo so bato ba lobby awa ezaya solo. Non. Mais on est en train d'analyser. Namoni ya edi bakenda na papa ti na justice. Bakenda ti na justice. Ikomi makamba osamba. E na kosamba nyonso toana. Toyebi pe makambo na place esukela ya edi pe akanga munoko. Aloba sute ya edi na pesi mbote sika ozali. Lisolo eleka nango bongo. Tolongwe na ya edi. Bon, pour ne citer que c'est là. Natika la kana ba owana. Mais il y a eu plusieurs personnes comme ça oh ba témoignant qui après ba contredire témoignage na bango et tout ça. Na mi posa ki ba question ebele déjà au début. Tozongi siko na phase ya lelo. Je vais prendre l'image ya Ndeko Karine Mokonzi. Nazo sangisa image ya Ndeko Karine Mokonzi parce que zali ba image récente. Ndeko Karine Mokonzi nazo pe Ndeko Maria Tumba. Lelo c'est salami nani. Voilà. Bon, bon, on a l'onglet de Karine Mokonzi parce que déjà dans l'accès il y a Karine Mokonzi. Ici je prends il y a Ndeko Maria Tumba, Ndeko Mwasi Msusu. Oyo asali lelo
ba image oyo. Tolanda bango et nous allons revenir juste après. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc vie ma communauté sur les canaux internet, nganga si, nganga ça, pasteur si, pasteur ça, mais la vraie version. Nganga, yo kuto milongo la place où bitumbo za niveau noti. Ilo moi c'est ça terme bola. Milongo la. Guerre yo eza yanga na pasteur. Sikoyo pasteur tema kokobeta na pikente akekuzwa soit disant nganga. Garçon na za kutunganga timuswa na musinda. Ata nganga. Pasteur ekozwaye poko tsaka pito pala ko tsaka trouble akotsa komba bana batu ke balie ba papa na bango ke basali boye koko tsaka zizani koko tsaka trouble na kata bana batu. Et puis pasteur ko mtema mabeyo pa pasteur ma chérie frère ko mtema mabeyo. Et tant que pasteur yo moko yo pasteur o utaka nango wonde ko beta kita. Kita kana ndo beta mpe bien. Et le resalo comme pasteur ti le oyi église ba to ko beta kita. Et ça kita kana ndo beta ngozo qui c'est pas nganga. OK n'est pas nganga alors. Et puis pasteur afin de payer l'église afin de tala ba bola ba papa na ba ototeka ba mai ba mama ba ototeka ba makala ba teki su ba nini ba zumbu na monga basi ba ifa na sa moi na kati église ko ba yo ka témoignage yo pasteur on permettre en temps le maquet fi moko bo aller ki papa na ba mais franchement on a choqué non ba où va le monde ba église à Congo bongo sala biso nini comment pasteur a konzimi sa ba to ke nganga za na pouvoir ya kolia monde. Mais ça veut dire que nini pasteur a aussi ma caméra sur tout cible la pasteur il a ngam na pasteur pasteur oyo tonga na beli na sala 12 ans na malade na sala témoignage avant na côté hôpital pasteur ba contactanga ina bana na ina sala on stade ya nzimu ba pesa nga dona so na minzimu de malafo et consoler ba tout faut pas pour la ba nzimu carte na ba futa mbongo. La célébration a plus de 100 cas d'utilisateurs. C'est là. Vu que nous avons internet, nous avons payé la bien sûr, nous avons fait l'alcool pour la alcool. Nous avons fait l'alcool pour la carte. Nous avons fait l'alcool. Pasteur abandon yo kana benga o sœur Maria do sa nzimbo bozui au moins peut-être que ça la grâce il y a tout travailler ensemble. Nous avons compris nous travailler ensemble là comme prophétesse. Comme secrétaire, nous travaillons ensemble avec Pasteur. On travaille ensemble genre que pour le banabatu et les colonna yoana, Isaki banduki, les bachaki banzu, on a katuna, Pasteur, Yanzambi Kingandi, ou Tabikis. Non, à mon encore, ah non, Pasteur, on a ça, Makamwana, Indika. Après quelques jours, nous avons un problème dans le côté hôpital, nous avons passé à grâce à le docteur Maye, les gens qui ont cancer, mais nous avons la raté. Ça a grâce à cette opération puis l'économie d'équipe du Konanga et Zonga. Nous faisons une parenthèse. Nous avons 12 ans. Nous avons 12 ans, on a 4 ans, nous avons enfant dans la C. Nous avons la Konda, nous avons 10 mois. Mais tellement de temps, que si nous avons des molimoti, nous avons des molimoti. Ceux qui ont été dans mon kilo, ils ont été permis. Nous avons été permis. Comment bien beaucoup dit que moi na cause na pouvoir y papa na monique oza faux pasteur tu n'es qu'un simple guitariste ou comme na qui pasteur na qui prophète ndenge ni moi nza ba aussi biso touche OK si koyo allez wana partir les cas boya na bana témoigner na ngate na oza gloire na ngate tant on a bien hôpital na témoigner na internet pasteur a benga ngoya ko ça témoignage dans l'église le banzambe na ngam ta sali bonga bina partager gloire il y a 12 ans de souffrance tena batamoki les gloire en Zambie faut bailler baquet soko beli ils ont normal ils ont loi nature sambe dans Zambie à ça la grâce et puis que nos hôpital ils ont soin pour bika et les cas après ba mikolo mo te ole ka bone kenda ka ba vacances c'est pas chérie na ngabo comment on le voit papa au ma téléphone je ma téléphone vraie version là que avant de voyager on doit passe na kenda na muto mbili kimena sabe échographie ba na appendicite mais ça gravité na coucha avion business class na voyager na comment à Dubaï na ça ka 2 jours appendicite pendant na zonga pena ambulance dio a bo mo a nzambe kana maone de kwa linga mingi na ya na pota hôpital na mto piranga na za sikatasa katikata parce que appendicite pendant na basanga la paro bayebi bafumula basukoli na basala ke na zonga na bombo
Pendant tout ce temps, là, il y a un contact, il y a un pasteur tout sur la part. Normal, quand entre la jeune. Mon père est dans l'hôpital et tout. Pasteur a raison à l'issue. Aussi en Maria, le rôle à opérer, opération de réussir, il y a tout travailler pour ça, témoignage de l'église, que les acquis dans ma publicité, les acquis dans un réseau, jaloux, des moments la vie nous mata, chaque le monde, pour mayo, et Rizman Zambenanga, à Salikubika. Na tali pour espace, on m'a dit na panneau publicitaire à Oula Manzambe. Vu na ngeza veri. Vie au besoin on a vivre, eza veri. Et tata ma mon baté, ma sukalité lititi to tchan le monde. Eza ka grâce à ça. Ya na nkango lunza beka la mka sepila na ngasala ngango. Alors, pourquoi ça va t'amabilité? Pourquoi ça va bolo te bana ba mbongo na ba mike oba ocha mabonza yo zo s'enrichir pesa ba no ba ki poto batanga na ba école bien batana batika la ka ba bola na sala yango te na boya. Pasteur asa nini akotanga ranki. Bon place ranki na ngala pasteur yuta. Siko alinka ka apesa lisolo elenge apesa scénario elenge azu bana bata koti si bango pasteur asali confusion na kati bana bata créer division créer une confusion bana bata bakomi ko swana ye tata mukolo guitariste afandi siko atikali papa oza champion ba faux témoignage te ba lekio na ba faux témoignage place basuka luka otuna même si ba sexo bibembe you know ça scène et on sait que c'est bibembe mais ba ça la scène on sait que c'est bibembe mukilipe nzimi nzambe tema da jabla linga kabula gloire na été abeta ba pasteur na film nde mona yo nzamba lekso luna na nzila na nga po batu nyoso futa ba mbongo ba so ba témoignage le kuta ba pesa ba vraie version en internet za branché po yo le ki pasteur ya rando e témoignage te eza ki bonzambe te eza rando ndo luki na internet. Alors yo on a biso pasteur ma chérie mon frère makamanga na lobiawa ce que dans le couta les cas na chaîne na chair na yo kuna ce qui chair ce qui cercueil ce qui tombeau mata likolo bana parce que moi na on a DS abanganga wana akosi vous verrez le contraire que na akosi parce que au contactant na on peut ça ba témoignage le couta na boya yango zulu komi ko lelisa bana batu au comment le code détruire ba réputation bana batu ya ko détruire yanga mutu za bana na compte à rendre comme ça nzamba ko telima akola kisana mokidi comme oza faux ce qui prophète ce qui pasteur pour ngana ebelo na guitariste na bita guitare na kananga na kosti nzamba ko telema koloba papa évangile ngo bokomi na ngwa bo miso to misele kete na banzuto magorodo bakiti bambetu bamuinda na banzuto abatu ekokite quel pasteur alingi célébrité ba pasteur na biso mekolo bokomi ko linga succès ko lekana biso ba influenceur bolingi succès balo banzambe ya pasteur kingani to balo banzambe ba bakisi ko mono likolo nzambe ana zala raté nzambe alinga ba jeter lo binzambe suki point nzambe bakisa ko ba pasteur kingani zala pasteur cible no yo yaka to sala rando pour la spiritualité vraie version ya mwana batala kimi na nzambe kote la bino bana nzambe botika ozana ba confusion kingani ndalo ba kingani ndoti o kingani na dia mutu aliaka na mokilo azate nzambe ne muta decidaka mwana moko tazana pouvoir oya ba parents na ye soki nzambe a décidé ti botika ocha makala moto likola bana bato cible ya pasteur wana ezanga parce que alingaka tonga ba immeuble tonga ba ndako likola ba témoignage wana kosala ye nzambe pe na bolamu na nzambe la te manda sata mbali toko na ye domoni confusion oyo aki ozwa ngango ya salité chimuke yo kutunganga na ko régler spirituellement le ko lobi ko bongo li motema ça veut dire que za soupe na makambo na nzoto te to ko tala nzamba pasteur on a ko ta ko protéger yo na ko régler spirituellement sika na régler na pasteur ya lukinde rando pasteur o sa no rando o luka no ko témoignage to selote parce que un vrai pasteur au moins ko uta mboka directement ko tema lo sabato un moment ko faut ka essayer de dévoiler pour monta la normal akotika te monta o sala ba aventure na société pour les charlatans o sala société na o china ba bola okotika monta o tema liboso a cher na yo avant de le ba n'importe quoi et puis bozi pena temps ko filmer ou diffuser alors toko sala li patango bien bato nyonso bapesa ba témoignage le kuta na église na bino bakola kopesa ba vraie version bakoka o batambola bakoya na ba chaise roulante bakola ba batambola te bo pesa bombo yango balubaka. Ma chérie mon frère que la guerre commence en passant tous la promotion ba parfum na MN style ba parfum Coty tous la promotion tous la ba Yara ya original tous la ba parfum arabe 100% authentique na boutique na na Kalembelembe numéro 279 référence maison communale de Lingwala. Bisous.
Je pense que Bozako s'est rappelé na fille oh photo na likolo. La fille comme on est sous ballon d'or, paix à son âme. Oh bonga utara koti kabiso de cela je pense 4 ans ou 5 ans passés déjà. Bino bomo na mamba pasteur o mamba sika. Tela mamba kala. A baby sa réputation ya mowei na kombo ya Suzy Ballon d'Or. Pasteur wale sa. Famille ya Suzy baole la Suzy na se ya mabele Suzy Ballon d'Or. Azala na problème à opération. Mais le pasteur en question ayaka sur la toile. Bon monika même isaki onganga na bimisi bikeko na babiloko na e. No la bino image. Bokomona kaka même sac wana na babikeko wana na époque wana na baka 5 ans passés en fait. Abimisa ka mutu moko boye kaka nganga ayaka ko témoigner contre la pauvre Suzy Ballon d'Or. A témoigner ka de faux témoignages. Maria Tumba bo tagelengai. Maria, eza ngoma mbasika te papa oyo walesa. Kop na ye. Kop ne akala. A bebi sa no réputation. Taka mowei. Nenge a bebi sa réputation. Ya papa bachacha d'or. Nenge bebi sa ka réputation ya ndeko mwasi Suzy Ballon d'Or. Na moment o famille ya Suzy Ballon d'Or bazaka ko lela Suzy. Suzy a kotisa mabele. Parce que ezaki malade. Ba opéra kaye, opération et sali moi complication de mema na liwa. Mais le pasteur en question ayaka kaka sac wana na ochela bino vidéo bo mona. Kaka le même sac. Kaka le même ibikeko. Ayaka na ngwa témoigner mal sur Suzy Ballon d'Or. Na ochela bino vidéo comme ça to zonga wana to sidi. Ngoli kolo. Koko Kishasa Zagawabi. C'est le signe s'appelle Koko Kishasa. Bon. Azali, c'est un esprit qui était ici à Kinshasa. C'était pour faire des catastrophes sataniques. Bon. Lorsqu'on avait arrêté cet esprit pour qu'on puisse l'évoquer dans des temples, c'est moi qui dirigeais cet esprit dans mon époque. Alors, si tu es une femme, tu viens chez moi pour recevoir le pouvoir. C'est tout un homme tel qu'il était, un homme tel qu'il est là. Moi je vais sortir, je vais vous laisser seul dans les temples. Il va te prendre pour sa femme. Il va te donner des conditions que moi je ne connais pas. Lorsque il va sortir, lorsque la femme va sortir, même si la femme a un autre homme, l'autre homme va l'envier. Cette femme avait le pouvoir, même les autorités l'appelaient aussi. Alors, à comment encore chef, présidente, elle était devenue la présidente de toutes les prostituées du bon marché. Jusqu'en ville là-bas. Et puis à Bandal. Et aussi à Bandal. Bloc à Bandal de bloc elle était la présidente des prostituées. Boyoki. Et puis, ce botali vidéo, oh bien, parce que c'est une ancienne vidéo, en fait. N'habitez son à lobby français, au moins bien. Et cette vidéo à Kala. Nakata vidéo, bon, monika sak oyo, nganga oyo. Oya ye, oh, maya bike, aza kuluna moiba ba moto. Botala ka même sakwana. Même sakwana, peka ka n'époque, ou à cause la pauvre Suzy Ballon d'Or makambu. Ke a kenara koluka, qui si ete tuera ete tueri. Je pense que beaucoup na vidéo. Kaka les mêmes sacs, même ibikeko. Donc, pasteur, moi je veux savoir un peu chez vous là, dans votre église. Bino yara témoignage banganga bandoki. Quand ne ba ko témoigner. Non, toyoka te ke na église na yo mutalokoti diamant or. Ou bien muta se développer na nenga bien. Yo église ne zaka ya ba dépression. Ya ba malheureux na ba malheureuse témoignage. Et puis, le témoignage sur la toile, tout simplement, au touchaka, ma famille à battre.
La pauvre Suzy Ballon d'Or akenda na sa mabele obebi sa réputation na ye. Yeba ke mwana ne akola lelo. Non souhaité mwana na lelo so akoli. Yo je pense que oko madame mukolo mais à poursuivre yo. Ningo bebi sa réputation ya cadavre ya maman na ye. Lelo suso baluki do yo bebi sa ka ba réputation ba bibembe. Ya sa problème na ba bibembe. Dans mon ande bibembe ba adversaire na ye. Walé, ça c'est pas ça l'église. C'est pas ça la prière. Quand sa tête n'a pas de bandoki, n'a pas ngouma, n'a pas nyoka, ben ko témoigner sur contre ba wey ndeyo oko mamunene non. Ezana mukolo ba wey wana ba ko silika ba ko ya contre yo. Otambola motakala pe liboma kana. Le pasteur Walé ça, yé azalaka ennemi na ba bibembe. Dans son beaucoup feli, bon c'est tardé té. Ailleurs bébé sa réputation est bembe na bino. Bon là non histoire à Suzy Ballon d'Or. A baby sa réputation est Suzy Ballon d'Or. La fille o aye barayete. A costa zwanganga moro boye. Mutu mo ba payer $100 je pense à l'époque. À l'école ba keye no kwa ba Suzy Ballon d'Or azala no kwa ba Suzy té. Pasteur, laisse-moi te dire, celui qui sème le vent récolte la tapette. Oui, prophète, encore outé kobima, kala mingi te kana ba réseaux sociaux. A outé kobima a témoigné qui boye. Elle a témoigné. Il paraîtrait abande ko accuser église wana onganga okumisa lelo. Prophète moko abande ko accuser église wana. Bato église na ba utilisanga Karine ka nzamba lola likolo ba benganga ba ebisinga Karine mbongo ezali ba tchelanga monta ya 30,000 mais nebe de ke ba na 30,000 te mais ba betinga de ya bongo 30,000 eza yo za journaliste Karine benga nani garçon wana nenga zoloba makambo ya contre église na biso boye boye ezo sala bien te. Yo loba na ye a changé langage. Aloba ke ba démon ki ba osale bongo aya na église ba lekise délivrance après ça les sous ba émission yo oza na voiture. Soko lingi voiture te 30,000. Merci beaucoup, je pense que vous avez suivi. Il est question maintenant de réfléchir. On va réfléchir tous ensemble. Dans le but sous naza église au milieu du village. Naza na problème na moutouté. Na oyambela bino pe ndeko. Gédéon ici sur ce plateau, certainement il viendra aussi défendre. Tout quoi expliquer Bisso, c'est quelqu'un qui parle bien. Il pourra revenir sur ce plateau à expliquer Bisso Nini. Je vais appeler Apôtre Mania. Si sera aussi en mesure, il y a Kouya pour défendre, pour expliquer Makamuzo les Kanakati église. Makamunyo surtout au Eleki et Bimeli à partir à Wapi. Il y a un certain monsieur qui est passé dans l'église. Il y a Papa Walesa. Pour dire qu'il y a peu ça, TikTokers, qui ici et tout consort d'ailleurs, TikTokers, moi, qui papa naï. Je me demande pourquoi est-ce que même Bandego a permis à papa aller ça, pourquoi est-ce qu'ils acceptent. Bah toi, on a comme ça le témoignage. Est-ce que vous n'avez pas le temps à Koyo Kabango avant? Parce que je pense que un témoignage doit être orienté. Tant qu'on a les solo, vous avez quand même que tant qu'on va combattre, ça peut porter préjudice. Il faut tout y aller quand même. Alors, bandeko on attend, on va sentir que oh batangi papa na batangi tout ça bande bakomo na bango est choqué et en retour qu'est-ce que oyo tout tu koyoka. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau un homme de Dieu parce qu'il s'agit de leur corporation. Prophète Tifaso, il n'est plus d'ailleurs à présenter. Tout ça est dans le plateau. Prophète Tifaso Mbotena. Mbote papa Lendele. Santé bonne. Nangolo nzambe nzambe azobata la santé za malamu. Ça nzambe ezokende. Ekende malamu nangolo nzambe. OK, d'accord, tout ça qui na yo on a plateau. Aujourd'hui quand même temps à kolanda ba vidéo. Oui. Toutes ces vidéos on a défilé na meki ko lekisa yo posa on sale nzambe. Réaction na ezali nini? To ki koloba nini na otala ba image oyo. Gloire à Dieu, nzamba pambola bandeko nyonso balandi biso. Bazona na biso na Europe, na Asie, na Amérique, na Afrique, par-ci par-là. Nzamba pambola bino pona mokolo ya lelo.
Et là, on a une loba dernièrement dans les cas qui a on loba qui oyo nyonso azosalela nzambe na bakisi na ba magie na mabe et komi tango oyo bien na ba aventure et komi tango oyo na mboka oyo nzamba ko bimisa bango polele. Omoni makambo nyonso na ke na domaine ya kisite ya magie te ke na ke na domaine ya aventure oyo ezo sala maoyo nzamba linga bimisa polele ba aventure muta sala mbula na mbula tango ekoki eza na problème moko joleka na mboko oyo ba pasteur ba prophète ba évangéliste ba lingi lisusu makamba ko luka nzambe te okene ba retraite te ba jeune te ko zala concentré te ko luka nzambe pona nzambe asalela bango. Bible lobi nzamba komimonisa manaba o nyonso bakoluke na kati na solo pe na molimo nzamba komimonisa ndeko na biso Kabundi Walesa évangéliste ndeko na biso tanga uti mbujima iso chikapa tanga ye abandi musala na eko yamba batu na limete église na limete ndeko bande ko évoluer malamu. Kediku ndeko pona ngai aye ko perdre tanga bandi ko yamba ba musicien ko yamba ba joueur ndeko akomi ko perdre na ndenge nini ndeko akomi ko luka gloire baloba pona ye asala kombo ayebana c'est normal bande ona biso mingi so ba uti village ba ye Kinshasa bazana poche ya nomi e azana succès azala célèbre ayebana eza malamu eza mabete ke eloko yo ezongi mbalebele papa le na moment na landa ya Edingwe apé témoin après Edingwe ayeko boya et comme makambe Edingwe lobi ke toyokanaka e vidéo ne leka na TVT chekomi Edingwe ko funda ba makambe leka yebele kaka Edingwe mabe tolongwana Edingwe ko sele musala nzambe likambo tolongwana Edingwe toyeko ya na ndeko oyo moleka soit disant apé témoin na oboka babike ko bakisi après na bongo le motema na ndimi nzamba Walesa après mikolo babendani tolanda yango elongwe Edingwe eye kokoma ndeko moleka na zanganga na bwaki bikeko na tiki bakisi na ndimi nzamba Kabundi Walesa après ndeko moleka wana aye koleka lobeza ena ngoma mbalo kuta ifeli uta pianga mbongo nyonso apianga ndam do yeso ka yokani na mutu na mbongo ekoma aga problème tolongwe wana toye koya makambo ya ndeko na biso Karine Mokonzi ndeko na biso Maria Tumba eye koleka eye koma lisusu ndeko musu ya mwasi aye koloba le même ke mutu wana asalaka nango eloko mona ina loba lelo peuple de Dieu bolandanga omoni Denis Lesi évangéliste Denis le prophète de Lesi tia le kana bateva lobi maman Kiona pourquoi auteur fondateur logo la président ya bama Kiona na mboka o se Denis Lesi muta bandi yango moni tanga bandi après moment moko tanga juba bes aye ko dénoncer Mankiona nena pesa bino référence monso bobosana aye makambo ya ntawa akoma mukonzi ministre boye et komarati bakanga bango basamba akota auditorat militaire maman Olive nzamba pambola sali faveur abimaki antenne A nzamba olaksanga mama ozala mobali lo pembeni mama na ko bakutu mambolo beza lokuta na antenne A ba elemeza kende na zaboye mobali na ngazani na potete tozawa mutabandi Mankiona na Kinshasa c'est Denis Lesi yepe mutaye ko pesa ngo kombo ya Mankiona. Donc Kabundi Walesa évangéliste Baraka Mogisho bango nyonso bazali bana ya Denis Lesi na Mankiona ke Denis Lesi comme na moment moko amoni ke mamango c'est importante natika ndatika ki ndeko dénoncer ke bandeko Baraka Kabundi Walesa baye ko continuer pour nanga na koloba
pasteur Kabundi Alessa évangéliste obandaki musala no malamu na limete nzamba tombolio nani ayelio ba ide okoma osala makambo mankiona tala mankiona lelo niveau commission na réseaux sociaux oza sali na ndenge moko ya golobate so bokoloba na ngai ke batu tu wana ka ba batalokuta bakoshelaka pasteur makambu kaka pasteur ndaza ya solo edinga denosa Kabundi Alessa kanga edingo te poane moleka adenosa akanga ete poane parce que yebi ke bana ba preuve nazobisa ndeko na biso Kabundi Alessa oza mosala nzambe oyo ngai na apresiaka ke makambo yo koti na yango sala mbango bima nango parce que bientôt là okozala dénoncer koleka ndenge ba dénoncer oyo ya mbale zoya ekozala grave na sepelaka nde namonaka yo na mama bozo binaka bozo kabela bato ya mbongo c'est bien là nzambe apesi bino mbongo apesi yo kombo apesi yo élévation nini ozotingama na makambo mankiona ozoluka kaka ozala na actualité mpona nini l'homme de Dieu nazobondela yo longwa na mankiona nzambe obandaka na limité o asalaka lelo grâce alongolo locataire na limité asombiso le pangu na beau marché lelo koma na musala ya munene lelo za élevé na sengyo musala nzambe zongela nzambe wana tika mankiona papa oyo eza isu mambo koloba te mambo kosa te makambo nyonso bandeko baloba na o bazoloba ti lelo c'est vrai pona nini ndeko mwonso abimisi na ba video ya ndeko wana tour liboso ayaka na sac le même mutayo kozonga lisusu nganga ya ba tiktokers parce que ba comprendre le roi mosala nzamba koma muta ba base à comprendre que batu bana base za ba tiktokers soki na attaquer makambo na bango batu le roi balana bango batu ba komona sonné lokola déjà peuple de Dieu nzambe a dévoilé déjà ba makambo na bino yango moni peuple nyo se comprendre que pasteur ozana likambo convaincre batu te batu ba comprendre ça ba aventure nganga na mboko to na banganga même ba moleka na ngana ndima te baza banganga ya solo nganga za mutu ya secret papa le nganga za mutu bomba kama makambo nganga za lokola pasteur nganga za lokola sango nganga za lokola musala nzambe donc soki mutu ayepane na problème a ko dévalongo te peso otali mutu wana atazata na mieti ya kisite ete lembo kisi ya kat na ete baba tumo bana bona banzala bayebi ke so ba pese $800,000 yo ba pesa ba combien apia bombonga malonga te mutu proposa ke mbonga malonga sande Karine Mokonzi nande ko Maria Tumbazolo ba lokola pota na yo esalaki boye ya ko témoigner na église nanga na ina tuna yeso ya salela ba Coutinho Fernando asalela ba Sony Kafuta ba paralytique ba tambola ba aveugle ba mona ba miracle salama yesu wana azali shuna bomoite ou bien yesu wana a voyagé ou bien saka na bomoy yesu saka na bomoy parce que bino boboyi ko luka nzambe nzamba salela bino ou bien bozalaka na ba donté bozaba rescraper bokota la carte évangile bozaba toyo boyo kota trouble l'évangile commerçant zonge la commerce na yo mutateka teka mutasala ka sala évangile botike la bateau nzamba benga ya muso mona sort nango c'est terrible mosala nzamba comment coopérer délivrance a comment coopérer nanga na mutu soi-disant nganga ko témoigner sikone na loba yeso ya biblia azo sali soute pour la salle la yo mosala nzamba mutamona miracle a témoigner ya solo na limité batu ba témoigner ya solo ndenge nino changer obandaki na nzamba okomo kende wapi mosala nzamba jongela nzamba batu wana nyonso ba bata lokuta te o nyonso bazolo ba c'est vrai yonde mosala nzambe chika ko collaborer na batu pour na ba faux témoignage c'est contre la Bible soki église réveil na mboka oyo ezaki na sérité makasi bandeko na biso lokolo évangile Kabundi Alessa ndeko ifala za suspandi soka yoki te baye bakangi église que lokolo l'église a réveil et je soutenir nyonso ya mabe ya moni ba makamba bo je salam
Izo salama. Eza grave. Yo mosala nzambe mwasi na yo akufi. Muta peki sote soko obala yo soko obala yo te. Pourquoi hôtel magana ba réseaux sociaux ont déclaré que ngai nazala molimo célibataire. C'est purement beaucoup mon luka base, c'est sous ma musute et comme il base. Pour na yo moko za responsable. Ne naza boy, na bala, na sala boy et tali na ngo peuple te. Le roi naza na réseaux sociaux na yebani na comment na nini pour na luka na coach ba vina zo mbongo, il faut na créer base que na molimo célibataire, il faut na go nenge za la loi moko te le bip au vanda pendant 5 ans, nana interroger yo, nana tunio. Tout on est comme ba base. Est-ce que cher la manière dont Batoiseau utiliser cher, est-ce que vraiment ils a approprié, ils a place maintenant approprié pour que ça la discours nous tous au monde dans l'église. Ndekolanga ba funga ba invité ba on a cher, ba nan ba ça la témoignage parce que biloko tout ça la mana ils ça makambi na ba cher on. Na lobby hein, ils a soni. Toto benga ngo cher. Et ngolo bani. Et lo kwa mutuya. Cher ils a lié tressé. Yango ba parvena oyo bayo ko ya na évangile ba ko bebisa évangile ba série ba passer coutuno ba soni ba nini yo somona ki ba hérésie ya boykoti muto ondima ngangate yo solo ba nganga papa muto la zanga te muto la zale muto e mankiona ana coopérant azale coopérant ezaka pe na moko na matete so kujo so nani ye passer makasi na biloko ye kutazaki na bando benga ngo bureau. Et c'est un mot qu'on a quand j'ai de la lemba, comme on est tout toile. Ah, tout le satire à GD. Au bout de l'on a le banano. En moins, on va la sonne na qui quitte. Il n'y a pas l'église Kangama, église Kauka, parce que on est qu'on s'en est la main qui a. Moi, ça goya boé, et ça qui agence, et ça agence à garçon dans la matete. Parce que Batoubaye na main qui a, et où tu matete lemba, qui s'ensou. Oui, et où tu connais? Si vous avez un garçon, les Indiens. Tu vois, tu as un basé par rien. Tu as un basé par rien. Est-ce que Bango Basanda utilisé, qui m'batteke, qui colle maloukou, Bango ne va pas ça à Bango. Je dois $100, $200, il y a témoigné. Moi, si je suis tomate, je na sexe, le rôle la règle. Tant moi, ça y est, nous sommes pas le Koutoundé, on a un problème, on regrette pendant 20 ans. Nous sommes règle les choses, Bimayo. Pourquoi tomate, on attend moi si. Bon, moi, alléluia. Moi, on a un tout le temps, on a tout le temps. Le long, on a atteint 5 membres. Nzamba bétail. Aroma mutaba kucha, on a un problème. Donc, la commune, manque un outil. Matete. Senso. Lemba. Naba. Nous sommes ceux qui gédéons. Bah, où t'as kangaï dernièrement. Voilà ça le rôle là. Petit prince génération, petit prince, il y a ma qui en a. Dernièrement, bah, kanga qui est. Bon, mon avis, les réseaux sociaux partout, bah, kanga a fait une assez. Moi, on a évité ceux qui m'a baptisé et ma qui en a. Donc, à bâtir l'église, na makiona, à coller na makiona, à grandir na makiona. Donc, makiona, c'est ta vie. Aza même pas les moyens dons spirituels. Exactement la de quoi. Donc, ce sont des mankionistes. Il y a na bango kutazara na deux prophéties. Bien bon, nani. Denis le sana deux prophéties. Pas côté. À monaka na ye, que ayaki ko associé mankiona. Denis le sa monaka. À ma prophète Zambalobelare, que d'autres pas azande yende mutabana mankiona. Il y a tout bela naï. Il y a tout bela stende koyo, a tout beli, yankayem ta dénoncé équipe naït. Professeur et universitaire mankiona, c'est lui a dénoncé atikela, ba baraka atikeli ba évangéliste kabundu alensa, atikeli ndekwala jedeyo. Siko matete ngaba lemba matete nde babani mankiona. Siko to babani mankiona bi ba yosani. Basu siko batu ba uta kingasani. Pour na moi difficulté moi passe. Bato kinko le maluku ba yaka ko témoigner. Bantele. Na bantele bani. Na lobino eza pe na ba grand mususu ba sala ba. Na kimbateke ba grand mususu pe ba sala ba mankiona na ba croisade minene na mboko. Oh solo. Oui, non biso fait na ba preuve na ngokutu. Oh. Oui, na ndeko moko moi si dernièrement. Tout yelanga parce que na lobino yo sala émission spéciale sur mankiona. Na lobino boy. Papa, émission Zoya. Nakoye la yo. Au moni garçon même abîmé pas kabundi aleso. O manki na oyo. O a lobi soit des anganga. Ezali bureau. Au moni bureau wana. Ndeko langeza bureau oyo. Aza eza na kolo bureau aza.
Et le la chaîne, yo papa. Agence. Ozana ba journaliste na yo. Kolo agence aza. Kolo agence ne a atindara. Yo kende et pas ya évangéliste Kabundu Alès. Yo mikolo okende pas ya Mogisho. Yo mikolo okende place a Tchétché Belema. Yango moni ndeko mwosha zongisi vidéo. Oyo kende ko wana ayakana sac amema na église déjà ya. Et pas évangéliste Kabundu Alès. Oyo eza deuxième fois ko témoigner makambo ya ba Maria Tumbada ba sœur na biso ya Barumbo. Je comprends. C'est pas normal. Bana wana babani biloko na bango koloba na ba TikTok na mambebele lelo nzambe ya mawatomboli bango. Uzomona. Soka le bibana na bana kisi. Ya zalaka na lokote auti bambujima ya zene église aote abandi na limete malema nzambe lelo atomboli eza azala kisi te Kabundu Alès na kisi te. Lelo nzamba tomboli azala kisi te. Problème ezanine ndenge pe nzamba jibana na to. Bana na ba ale lokwa grave te. Bana lesaka bazu ba moyen de déplacement ou aju mobali ou aju même ba journaliste papa Alain yo bandaka journalisme ozaka na mbongo te papa lelo nzamba ndeko tombolo na kati musala na yo lelo chimbikisi te oza nzambe olingaka makambo ya buzoba pembe na yo te oza muto ozotamo na droiture osimbikisi te soze mutakisi ondima buzoba Nzamba tombolaka, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, l'élévation vient de l'Éternel. Ba Maria Tumba, ba Chachador, Nzambe ya mawa atomboli bala wana. Le nom même ba Karim Mokonjo papa, ce sont des courageuses. Nzambe mutatomboli ba Karim ebikisite. Qui sango bazana nini? Ba tongi ba ndaku te. Papa basuka ba moya za ndako bien, ata mona mutuka aza mo chenette a voyageaka. Ko voyager business class, c'est ça combien? Si vous avez un bobo de coche la bana bakisi te. Lolo Maria Tumba soka zalaki na kisi na ndenga yebani na ba TikTok. Mbalinga zo mobile multi millionnaire. Pourquoi je ne mobile normal à mon rambongo na ya vivre na ye ba lelo bazo evoler ti baluka babala na. Ozomona ba nene ya wana. Ava na Dubai. Bana ba mbongo grave te, bana ba moyen de vivre. Si on lobi bolo ba ke bana bakisi. Soki nano okomi oloba bien na télévision na média yebaka okoyeba na mboka oyo même na Afrique na Europe na Amérique batu ba olinga yo moni biloko yo ekomi ko diminuer puissance ya réveil na mboka et comment diminuer na lobby na yo soki na koleka lobby te dimanche te lundi na koyela yo preuve oya ndeko ayelenga lobby a obela a salat manki na ba église ebele na ba église ba grand sou na mboko a lobi ke akomo na liwa prophète bondela pona na ucho sambelela ye osomona no ucho sambelela ye chef d'agence donc leader na et lokola oza na agence na ba bonne oti na ona ngaba ona na lemba ona mbinza ona boy donc ngai loko na yeko loba endeko nanga évangéliste Kabundu Alès jongela nzamba banda eno na limité jongela ba jeune ba prière aux eno tika ba distraction ya ba mankiona oza musale ya nzambe oza ya nzambe jongela Yesu tika ba mankiona eza mabe tala sort ya ba baraka lelo akomi objet ya monkerie ya blague na ba réseaux sociaux à cause ya ba mankiona ezala makiola te Yesu alinga bimisa bino polele moko na moko atozaki na 10 000 membres okobima polele ko sambo kozala humilié papa nakenda na Nigeria nena tuna na batona nyonso même église à pasteur Marcelo même église à Kabundu Alès mutakokani na chibi yosho na bataza aza non attache vie église à chibi yosho bana ngota nga la kenda Nigeria na kutana na ndeko moko za parti béninois parti nigérien abina ngai nazo memayo omona moto yo asala ndeko chibiyoso na chaba tembe na boya na ma ayo memanga abingam na sala ye pe ane boye aumela ta okufa ngadi na ibisa batu chibiyoso aumela ta okufa ba miracle chibiyoso sali nene bisa bandeko yo soko boyi ko luka Yesu au monde en ose sous la tête comme une mbongo kota magie oui pour la place bon à la sali ya boy chibiyo tambisa bibembi a service bibembi a solo a sala ba aveugle ba mona ya solo ba miracle salama ya solo
ya lokuta te monde bato utaka avion ezokita nyonso moto aux États-Unis ou Londres ou Angleterre aye prière epati biyoso que c'était magicien sur la place boyo kisaka Yesu soni ya boy na ba tiktokers bana oyo lelo bakomo oyo baga bino basala nzambe na mboko oyo et comme soni semaine oyo soki na leki lobite na leka lundi na koya na tous les éléments lokola bino bokoma okanga bato bino bokoma ba vice-président de la République na mboka oyo lokola bino boza sukisa bokanga ngai na koya ko dénoncer ba mamna bino tout na chef d'agence na koya naye na biso soko yete okufa na koya naye alaxa nengati na rabat na mona mo cha tamboli na l'église wana na koya naye c'est honte boyo que église soni chef d'agence nazo zela lundi nazo zela lundi chef d'agence ya Kisenso binga ngai je donne bolo ki la chef d'agence ya Kisenso ya ma TTP na bikuna boki pe kolukai Jordan bo ça déjà vu des recherches na yangaba balu ki nga pe yangaba ouais yangaba yene mutaso alimenter banani kuna yekuna ba oyo ba uta okangyo na so gédéon wana nde chef d'agence ngaba siko na ina tuna yo makala ga chef d'agence te kuna te makala nde azokanga makala ngaba selemba ubumbu papa pono yebake bandeko wana ba père spirituel na bo banani babanda wapi bakuta tokoma mona baoka na ba réseaux sociaux ko lobaka loba eza mankio na nde komisi bango ba prophète eza nzambete yango jomona na ko dévoiler ba makambo yo za la grave na ebisa ko mamba ya évangéliste oyo musala nzambe mo pe munene na mboko oyo akendaki aluka abima sénateur so député na ko dénoncer biloko na tout na ba preuve nango c'est grave chikoyo omoni bande ko na biso poto balingi ba anti-valeur wana nde bazo soutenir bango nde bazo pambola bango nde bazo soutenir tala makambo idée ya malamu ozwi bato bapesaka bambongo biloko décembre okene na Goma na este okene kosunga bato oyo bakutani na baku makambo kosunga nde yango ke komona bato wana bazo soutenir ba aventure oyo bato manki ona oyo ba opesa ba 100 000 ba 10 000 ba 15 000 ba jeep bandeko nanga bozwa mituka bozwa bambongo bozwa bandako boteka boya kopesa ndeko alendeli autaki este a comprendre mamnyo ce le cas azobonga ma décembre e kosunga bopesa bato bele bambongo wana na ba este na bakenda te lelo ka pasteur Kabunyalis ake este mkoni ke mwana wana Maria Tumba auti na este ko kabula biloko ba je sa suivre ngo yo pasteur ozo liaka mabonja ozo kabela ka bato ba mankiona mbongo siko na este pourquoi poko ki osunga ba kaka Yesu ke ganga pe na président Rwanda Yesu akufa alongwa atika Kongo na kimia Yesu ke ne pe na estate atanga mobulo sila kako ko attaquer na comprendre ndeko akomo luka base abandaki ona mama gouvernement tala niveau ya bassesse na mama ba eza ba comédie na lobby na yo ce sont des comédies mama wana niveau ko landa Kabunyalis te Kabunyalis yo somona pasteur akomo luka base panganga mama wana ba preuve na ye abimisa ba jouer abimisa ba homme politique ye abimisi nani na mboko oyo bato abimisi député nani député za mwana ye bo yebite ke élection ya députation yo yebi ndenge leka ye mwana yembelaka nzambe kitoko mwana ana célébrité soki abiba voter ba voter kati d'accord merci beaucoup que eza grave makambo ezoleka eza grave omoni biso to vivre en évangile tant ndeko azosala boye impact évangile ezosila babiso to souffrir bango bakomi na mboka tongi bandako babiso to vivre en évangile to kokufa ye sa bongi na ye mwana député na mona le terrain babebi c'est biso makambo pe ba parvenant pasteur Kabunyalis abande aye oye évangile na mboka ngade na zala prophète depuis 93 nga na prophète baza bano yo bayo créer ba trouble ba Kabunyalis bayo créer les biso bayo bebisi la biso musala bango batongi bandaku to yi bango basangisi évangile na bango na commerce
Eh bande on a biso ba utaka sayo. Ateka masangu, ateka bo, asala folie, asala boutique, asala maison ya barido, asala bo bango ba yebi commerce biso to bina so commerce to bika yeso yo zamba prier bango siko ba kolo commerce ba tonga bandako ba bilono ate évangile simbeli bango te ba me ba temple na bango na ba commission ba flat. En tout cas, merci beaucoup. On va revenir sur un dossier parce qu'il y a un dossier également ils allaient sur les canaux réseaux sociaux. Il y a prophète Moïse Kassom. Lundi, na ozongela, on a roya na ba élément na ba biloko. Je pense qu'il faut qu'on arrête un peu, tout mais un peu kotika. Na habité ba tozo luka nini. Nzambe azanzambe. Nzambe azanzambe. Je me pose la question, Bible zolbake, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est-à-dire que Batou, les hommes passeront, mais Dieu ne change pas. Il reste Dieu. Miracle ezalaranango kakatile. Mais comment est-ce que les gens mentent? Les gens sont en train de piller. Batouazali ko escroquer Batou. Je vais revenir sur ce dossier parce que ça mawa. Asali soni. Eza mawa. Moto ezopela. Batouazo la mongo koto yo makambo makiona ipai. Donc ngana oyana ba élément nyonso tout nazo réunir ango. Après total abino mo ngate mutu na roloba. Mais bino à travers ba élément ne mutu na mutaoza parler en responsabilité. Merci beaucoup. Je pense que on va avancer comme d'habitude. Face à mamakamo sozali collègue ça lelo na église. Bana nzambe position na bango ezala ndenge nini. Na oyebisa eloko mo pa bana nzambe. Ba lembate ba décourager te. Faux dollar eza, vrai dollar eza que to lia ka dollar. To chika dollar te. Ba kangama na Yesu, ba mi pesa na nzambe. Et koki kozala diable le rôle azolinga déstabiliser rêver na mboka oyo azoko envoûter bandeko oyo baza basala nzambe bakoma na vie ya bamankiona na oyebisa batu bo se décourager te bokangama na Yesu aza nzela solo pe bomoi tangu ya bikamo ilokite ke nzamba za na bomoi ndeko na biso evangeliste Kabundi alesa za papo na lingaka mingi surtout moi si na ye aza mamo na lingaka mingi ndena na ba réserve émission na koya lundi na koya na ba preuve ya mambebele na ba bureau oyo ya ba mankiona o ba sala pe na ko dénoncer biso to na sala challenge ya ba grâce ya ba do ya koluka nzambe na ba luzizila ba kinteki ba mangengenge pour na nani ya ko prophétiser koleka nani nzambe osala na ministère na batu ba bika ba hernie ba fibrome ba cancer elimo na ba poto passé par la batu basala ba témoignage na bandi ministère prophétique depuis 93 trop jeune na mboka oyo batu ba yebi na sakola ngam na sakola pour na mort président moko okufa Kabila le père akufa na sakola le premier élection qui fait Kabila fils de ma président Bima na sakola papa Tshisekedi Tshilombo la chef de l'état na sakola Abima na sakoli makambe belé na sakola di ba trouble awo antata moko yo sala mako simbate et sala maka presimbité na sakoli ke sala danger sala moko bo tchomo na mambele ka la prison ke na lobi ane o eloko sala mateke na moni na 2025 et sala danger au sala oyo kolukai déstabiliser pouvoir ke ekosimbate parce que président za nzambe nzambe apambola bino surtout apambola ministre de justice na musala malamu osala na bi ke bako bundisa yo po yé na changement po za nzambe oye ko changer makambe belé na mona na ba ministère wana je crois 4 ministères mutu ba fonctionner ba osala malamu parmi bango numéro 1 za ministre de justice papa Tamba nzamba zala na nzamba abatela yo to jana pona ko bondela pona soutenir yo pe okende liboso parce que oza jeune yo oye na vision moko ya malamu bana nzambe na zobi samino na Ezekiel 37 bible nzamba meme Ezekiel na osma ya vallée de séché ayebisiye prophétiser pour na mikuwe lata bomoy Ezekiel abinzambe yo moko yebi pe Ezekiel tango a soufflé va na tous les 4 coins mu pepe et yaki mikuwa et lati misuni et lati bomoy pe mikuwa ezwa ki vie tigale bisayo oyo zo désespéré que Yesu na Biblia ya aza Yesu ya bomoy asalaka Ezekiel a prophétisé ki mikuwa ezwi misuni lati bomoy pe mikuwa ekomi na vie que yokutu oza na vie ozotungisama pona libala ozotungisama pona kobota ozotungisama pona musala ozotungisama pona élévation ozotungisama pona paralysie tikana bisayo Yesu ya Biblia aza nzambe na bomoy
banda na solo baboy esika ozwami wana paralysie otelema na kombo na Yesu esika ozwami problème ezotungisa yo okangami na kindoki ya famille okangolama na kombo na Yesu bondoki nyonso ya famille akote botata bo mama na yo eza na pouvoir likolo na yo te olonga oreshi pe omona miracle na kata vie na yo pe Nzambe na Biblia asalela yo bikama omona changement na kati ya vie na yo. Gloire à Dieu. Nzambe akosala na mboka oyo pe mboka oyo eza ya Nzambe planyo so bazobongisa pona mokonza mboka ekosimba te parce que loboko ya Nzambe ekozala likolo na ye. Même ministre justice Nzambe akobatela yo bakolonga yo te parce que oye na vent nouveau na gouvernement oyo euti kobima pe Nzambe akozala na yo pendant la zolo balokola prophète. Boko confirmer le roi prophète équipe nationale ko beta match peuple boko chepela à cause ya batu bakufi baleli na moni victoire pour na match ya journée ya lelo jeudi attaque prophète Nzambe pe match ya mibale eko senga ba prière et sala ma pour l'équipe nationale Nzamba batela yo pe ministre sport o tambola balamu pe ekozala pona victoire peuple bande konyoso bazala posa ya kobenga prophète numéro n'engeza plus de 143 89 66 12 800 plus de 143 89 66 12 800 benganga na kobondela pona yo pe Nzambe ausama mne bandeko na poto na zaina ba misala musu ifale na sala vis-à-vis ya mabondelio na zagi coffre ezaka ba prier pona mboka oyo pona makambo ezala malamu na mboka oyo yango misala musu na sala ite ke a partir ya lelo benga na osolola na yo pe Nzambe akozwa lokumu Nzambe apambola mama Rosette Kalanga Nzamba pambola mama Adeline Bageta Eskajomi na Australie Nzambe apambola Verokiri Psaume nonande Nzambe apambola bandeko nyonso ya France Europe ya Asie Amérique Emerald ifaso Winner ifaso Gloria ifaso Nzambe apambola bino na lingi bino mingi ngolu na Nzambe zala bino miko kuta kuta urei eyale Nzamba zala bino shalom shalom. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, c'est votre humble serviteur, le pasteur Bayekele Gibobala. C'est à partir de la chaîne Nouvelle Tendance TV. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors frères et sœurs, aujourd'hui, je suis pour vous demander, bien-aimés, à pouvoir vous abonner sur cette chaîne parce que à partir de Londres, où j'œuvre dans l'église Porte Étroite London, et par-ci par-là en Europe aussi pour ceux qui me connaissent. Alors, quand je vis M. Alain Dele avec des jeunes enfants chez Gay, j'avais dit voilà, une très bonne terre et facile, bien aimé, à convertir dans le christianisme. C'était ces jeunes-là délinquants qui manquent même quoi manger, qui manquent un abri pendant que toi tu en attends. Et voilà, c'est pourquoi j'étais venu ici à Kinshasa pour joindre mon bien-aimé et travailler ensemble avec lui. Alors, bien-aimé, contribuez vraiment pour l'œuvre du Seigneur que mon bien-aimé Alain, avec toute son équipe, sont en train de faire. Donc, il cherche à plus se faire de disciples pour Jésus-Christ. Voilà, je vous salue et je vous reviens très bientôt sur cette même chaîne. Mais abonnez-vous et nous aurons à vivre des merveilles de l'Éternel dans nos vies, parce que l'ouvrier mérite son salaire. Soyez bénis, peuple de Dieu, soyez bénis, notre Dieu est tellement bon, soyez bénis. On se reverra très bientôt. Bye bye. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes.
Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com.